Mituka esala histoire na République démocratique du Congo. Chronique ya professeur José Adolphe Voto tozali kokoba nango poso eleki abete so lisolo ya batumi bale basala kombo na politique ya mboka na biso abete so lisolo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais ya bengaki ye mingi na kombo batu basepelaki kobenga ezaki ya Chichi abete so lisolo ya Jaguar ya Chichi ya couleur verte pe ayebisi biso kino lelo yo mutuka wana Jaguar ezali na garage ya moninga na yo apesaka abongisela kino lelo mutuka wana ezali après investigation au professeur asalaki alobi mutuka wana ezali et puis abetaki so lisolo ya muto azalaki na zamba kino aye na Kinshasa zubo konzi muto pe tolingaki mingi o pesa atika biso to bande ko benga na bolingo mingi Mzee Laurent Désiré Kabila Mzee azalaki na bamituka ebele te ye mutuka na ye azwaki kaka awa professeur ayebisaki biso ezalaki mutuka ya professeur Kinke Mulumba na bandi ba oyo ba landaki biso na poso eleki tomoni lundi ti jeudi pour na moni ba message vendredi oui c'est vrai téléphone ezalaki ko kangama numéro bande ko lekate ezalaki tebele ba komeli biso so to changer numéro to lisolo ya Congo ezaka na numéro wana oui lisolo ya Congo ezaka na numéro ya 082 28 17 200 et juste le problème, il y a la connexion, problème, il y a la raison de ça qui est non. Banda lundi, jeudi, numéro nabiso et les catés, mais déjà dès ce soir, numéro ezali opérationnel. Na perto nabiso, toza na mopaya nabiso, na banda l'inso sur représenté biso soyebi professeur. Consultant il y a émission oyo lisolo ya Congo mbote mingi professeur Beboye malamu na émission ya pokwa lelo mbote ndé politicien azala bo mesani ko tuna mingi docteur Mukwege boni azaka kana bomo mais yo vous allez très inquiet pour la sécurité ya docteur Mukwege azama malamu ya kina Kinshasa akuta na mbote esi azongi pa na bolo azongi na Bukavu place za musalama to sepeli mingi professeur lisolo yo betaki ka batu mibale ya Chichi oyo za Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Mzee Laurent Désiré Kabila mais batongo betaki bazaki na mope mituka ebelete neto betela so ya ba Mobutu tangela biso ba mituka ebele na ndenga asaki influençaki marque Mercedes na Zaire mais ya Chichi na Mzee Laurent Désiré Kabila bon bazali na mona mituka belete na bandi tant rosel la biso moi synthèse ya émission ya oyo utsuko leka ko matin à 5 minutes à 2 minutes ko sala la biso pona bayo mususu balandaki émission oyo utsuko leka bon tant tozo beta masolo ya mituka ya bakonzeza pona ko la richesse ya mituka te ezate ke mutaza na mbongo ebelete meza dans le pays qui est mutu que symbole à pouvoir. D'autant que nous avons solo ya mutu comme Mokonzi en la politique. Vie na ya politique ils appellent marqué na quelques symboles comme la mutu kanae, le la bureau nae, peut-être le la bilamba nae. Moi mon mutu na style nae. Alors donc net ya Chichi alaki mutu moko abandonne vivre na modestie mingi. Donc azali akena zamba te na vie na limité kwa makiza. Donc avec une vie à luxe mingi alors azaki na voiture na oyebaki ebanaki et puis voiture wana eumelaki mikolo ebele yango wana moni voiture wana okobeta lisolo ya Chichi te ça kobeta lisolo ya Jaguar na mais est-il que zeka mutu kamoko azali na ngoto je me rappelle une temps tobeta lisolo de konabiso journaliste Kasongo Rombo a rappelé nga lisolo moko boye à part Jaguar, il y a qui a zalaki pe na Peugeot 504. Na Peugeot 504. Alors, mokolo moko ba période baza ko nommer baza ko longola mokolo moko a décidé que na ba nomination na alobi azoke ko za pouvoir pe abimi na ndako na cette fois là je sais pas pourquoi abimi na Jaguar, abimi na Peugeot 504. Et puis accueilli à comme côté à 24 azo kende bata ko la na ebele abi ya Chichi a que pouvoir na primature comme ala ki pe mutu bakasi mingi ya mwenda abale awa mutu ko signer azo kende na primature
police et wana garde civile baza pe déployer na ba militaire police et la police baza neti gasi ba ba char na ba maya moto ba bimi na nzela pour ko bare nzela mais comme ba yeba que mutuka na ye eza Jaguar ba yeba te que ya kichi azana Peugeot na peut-être ya kichi passer camouflage na ko wela na wana entre garde civile na bataillon de pèse char et toute voiture Peugeot 504 et tout yango tant que tout yango Peugeot était les bata na kati boy ya chichi donc comme panique na ba soda oyo ba bandai ko bloquer passage à UDPS Congolo Mobutu azalaki moi na Mobutu et wana azalaki je crois azalaki capitaine Congolo Mobutu azalaki bon il y a une sécurité donc il y a des gens qui na kata Peugeot tango mutuka ya basoda et tout Peugeot abandi ko kabia bobomi papa et mbangu abinisi ya chichi pe asiliki heureusement zokakite asiliki Congo la bandi ko bondela papa au-delà de la politique il y avait des relations humaines non dans le qui a que famille à Mobutu na famille à Tshisekedi balaki des familles amies bazan ba relation ba parrainage donc ba fête à mariage à Bana donc vraiment c'était à part ma politique balai le premiza donc ba yebana qui contradiction c'est quand na ba idéo azam pas mususu pas azam non même ba kinois ba dit que ils avaient des relations étroites à niveau famille ba famille ni balai ba yebana ki alors pour na Congolo tu sais que des papa na ayeko bondela ye wana parce que tu sais que soka siliki muto aussi mais comme ezalaki moi na ye pe mokongo pas pardon tu ayeko maîtriser bayeko za chichi batie na mutuka mosusu baévacue bao batikali wana nde mawa ezalaki mawa ntango Tshisekedi abimi nde bao batikali ngo fimbu donc bapanzi bango wana donc pour dire que mituka wana joue ba rôle ebele na carrière na bango yango tosepela tobeta lisolo ke soki tobeta masolo ya bato mpona histoire ya mboka ezalaka bato te eza mpe mituka na bango tobeta mpe masolo ya musée ndenge mutuka oyo bakotaki na cadre ya butin de guerre bakotaki Kinshasa efale bazwa biloko mpona baekipa s'équipe mpona mosala alors bamobutiste balaki na problème mpo eyebana ye ke bayibi biloko ya l'état donc ntango bakimi na désordre wana batiki bandako batiki bamituka nyonso wana donc basoda ya afida bana kovisite ndako bamotiste moko korécupere biloko bandako mosusu baokupaki yango nde nabeta ye lisolo ke mosusu baokupe tina bagarderobe donc ntango azomona initial ya kombo ya mutu na chemise akanisi griffe ezokande eza kombo ya mokolo chemise bajournaliste bawana okamba nde bakende na conférence d'inter bamoni mpenza ka mosusu moto alati chemise ministre ya musée balati ministre bakomi neti José Elunde Bolenga bamijournaliste bametere akomona ATM ami teti AKM teti tamama bakoma ATM Alexis Tamwamba KKM Kike Mulumba alati chemise akazi eza griffe alors la cadre la récupérer que mutuka moi kitoko ya kinke yango nde batiaka mo neti voiture présidentielle oyo musée abandani na mosala alors pour na continuer lisolo wana na bokitani na ye na ntango musée akei Joseph Kabila moto akoma ye mokonzi tokoma na bandi balandaki émission te pour comprendre musée Laurent Désiré Kabila on a zaki to nobenga le père Kabila le père azaki pe na mwana ye pe abokitani na ye azwaki pe bokonzi chronique ya professeur ezokoba siko le robete so lisolo ya mwana bamituka ya mwana zati lelo owe bakaba za bakombo Etienne Tshisekedi to benge ya chichi Laurent Désiré Kabila musée siko lelo Joseph Kabila mingi comme China Rambo comme China Rambo après qu'atiki bokonzi comme China Rambo mais wana Joseph Kabila un jeune homme moins de 30 ans a eu pouvoir kitani na papa nae alors lisolo na beti ya mutuka ya musée
mutuka wana po batiango mutuka présidentielle c'est-à-dire que mutuka kitoko avec Mercedes. Oui, il y a professeur Kinke. Il y a mutuka président, il y a marque kitoko, Jeep Mercedes, il y a couleur métallisée, couleur métallisée. Alors mutuka wana et marque qui peut non seulement marque qui présidence, mais marque qui peut Joseph Kabila. Joseph Kabila a collé dans la carte de la présidence. Les fils. Les fils. Donc, Moutouka ya Kinkewana est marqué qui est. Si bien que Tango, au moins, qui est bokonzi baye ko la Tango. Tango, c'est comme bokonzi, on appelle la moderne. Tu te dis certainement, tu as un bokonzi, dans le centre Tiboé, dans le centre. Alors, Joseph Kabila a s'inspiré de la prédécesseur na Emi. Mais du côté à Moutouka a s'inspiré na Moutouka, on a Kinke, au musée de mais avec l'évolution du temps, à Sombi, le modèle de Moutouka, nous sommes comme Mercedes. Parce que Mercedes, depuis que nous attendons est un symbole de pouvoir dans le pays. Donc, Moutaliboso a s'inspiré de Joseph Kabila. À Sombi, Mercedes, photo est allée, il y a Moutouka, il y a Joseph Kabila, la photo est allée. Asombi yango, mais asombi yango c'est quoi mwindu. Asombi c'est quoi couleur à noir, couleur à pouvoir et la couleur à noir. Asombi Jeep Mercedes on a mwindu. Avec le temps, ezaki sous kitoko koleka oya au musée à Tambola na. Ezaki kitoko makasi. Mais vous voyez que mituka bakonze za kama mituka pamba te. Au-delà ya kitoko, au-delà ya transport, ezaka mingi blindé. Les amis qui ont blindé, les amis qui ont sur commande. Les amis sur commande. On comprend la moutou qui a moukonzé, qu'on a payé, qu'on a net Fiat Mokobo ou bien, qu'on a net moutou qui a net Peugeot ou bien Mazda Mokobo. Mais Keba, quand ça fait que les Mazda comme Mazda sauté, ils ont travaillé, ils ont blindé, et les unes, vitres, ils ont blindé, carrosserie, ils ont blindé. Alors moutou qui il y a Joseph, qui commande à Kitoko Prinza, donc à Salaka Kitoko, mais à couleur Mundu, vraiment très beau véhicule, Mercedes, ils ont mis un modèle à Mercedes, il y a un musée, mais il y a déjà plus amélioré. Bon, mon technologie, pour savoir, pour avancer, Kitoko, il y a un monde, comme qui Moutuka officiel, où il y a président. Il y a un Moutuka belé. Joseph Kabila a lingi mituka mingi dans un quoi Mobutu mituka mingi azam mituka belé mais mituka oya officiel oya ba cérémonie officielle ce n'est pas que on yamba moninga na aéroport ou bien zanga compagnie ou bien za la cérémonie officielle mituka oya yeba na motama na Mercedes wana oya Jeep. Alors Joseph on a pouvoir tant moulay ce qui fait que à la qui na contrôle de la République guerre et Sili va fusionner Mboka et Kabona qui était tenu en 2003 avec accord à Sun City. Donc il fallait que Sikoyo article la carte président de Kinshasa net musée de président de Kinshasa mais abandon contrôler qui s'engage Gomate ainsi de suite. Alors Joseph il fallait se déployer sur tout l'étendue de la République. On dit qu'au déplacement il y a chef de l'État et Zakal Kamouneni. Ezali Kamouneni, c'est-à-dire qu'ils ont engagé sécurité. Il faut bassoder Bélé Bakende, Mandoke Kende, Pe Moutuka et Kende. Parce que Mokonzi, à quoi Kende, supposons que Mokonzi a Outiawa, à Kende Kisangani, à quoi Mata Moutuka, il y a n'importe qui na Kisangani. Imaginez-vous que yo, aux zones à Moutuka na Kitoko na Kisangani, président Aye, tout que des femmes et pas yo, président Matiago. Après, comme dette morale, parce que si pour la sécurité à Mokonzi, à quoi dans n'importe quel Moutoukate, sauf cas exceptionnel. Alors Joseph Kabila a décidé qu'il atia ba Moutoukanae dans la ville, il y a miné les oyo à Tambola Kamini. Donc le même Moutoukana, où il y a dans Kinshasa, a sombi je crois 2 ou 3. Même type, même couleur, même modèle. Au cas où il y a par exemple à Lumbashi, à Goma,
je crois peut-être à Kisangani, je ne sais pas, mais en tout cas, Bachi Goma, et Zala, Moutoukana est fan d'Akuna. De sorte que. Soka Routia wa Atekuna, Moutoukana est Routi na Lopango nae, et que aux aéroports, à Saïna Moussala, Soka Silisi, Moutouké Zongi, na Lopango, au lieu que Bazo Moutouka, parce que, à des fois, aux amis Moutouka, na Baïk Awa, mingi basala so président a voyagé, et ça depuis toujours, tant Mobutu tout ça, et voilà, président a voyagé, Bazo Moutouka nae, ba côte ça en avion, na équipe d'avance. À quel nom? Moutouké côte na avion, l'équipe d'avance, Moutouké quai d'abord. Comme dans Mboka wana, et pour ça dans ton nord, ça dans avion, tout est côté, ton soldat qui est dans l'équipe d'avance, ça tout est pays. Tant que le président peut-être une semaine avant, 2 ou 3 jours avant. Tant que le président quitte l'avion, nous devons se croyer pour joyer. Les amis tout canaillé, bah à la canton, on a chauffeur naïe, et qu'on a été que chauffeur a besoin dans Mboka à boire comme la présidence de la langue wana. Il y a un moment qui, par exemple, pour la Fachi, tant que Fachi a qu'il Goma. Oui, ouais, c'est là où tu es. C'est ça, tant que les Goma, nous tout connaissons Kenyeki. Na chauffeur. Na chauffeur naïe. Et puis, tant qu'on a besoin de chauffeur, la côté on a un avion. Et tant qu'on a avion et quoi qui n'a moutukawana, n'a chauffeur pénégré à Koufaki. Donc, ça a fonctionné comme ça. Donc, Joseph Kabila a fonctionné comme ça. Dans moutukawana, il y a Mercedes et comment qui symbole, il y a pouvoir. Alors, il faut dire que Joseph Kabila a moutumoko à l'ingé moutukamini. Donc, d'abord, à combien de pouvoir jeune. Il y a mis tout cassé à salévité. Ba Mercedes ya se ye kaka ba mi tout kaba jeep. Il y a les jeep. Il y a un symbole président mutu comme vous êtes envoyé dans le comme déjà net modèle. Donc inspiré payé pour à l'ingaba jeep. Même ce qu'a dit la marque nous fait mutu comme vous avez mis kaba jeep. Mais il y a d'abord Joseph Kabila a s'inspiré dans ma prédécesseur, non seulement dans le musée, mais a s'inspiré de Mini dans Mobutu. Il a observé Joseph Kabila, vie naïe, pouvoir naïe. En tout cas, sauf Joseph Kabila cause un modèle et cause un Mobutu. Pour Nanine, parallélisme, les allées belés entre Joseph et Mobutu. D'abord, Congo. Il y a les besoins de Congo. Bazaba Joseph. Joseph Désiré Mobutu, Joseph Kabila. Il y a mis balé, par exemple, Bangon sur balé, un soldat. Un soldat, un jeune, comme un officier trop jeune. Mobutu, à côté de mon soldat, a d'aller sergent. Quand on va côté dans le Mumba, indépendance, le Mumba a bombardé Mbalamo colonel. Mobutu a dit qu'il y a un lieutenant, Mobutu a dit qu'il y a un capitaine, major. Alors, sergent, colonel. Dernier mot qu'on a, Joseph Kabila. Joseph Kabila, rebelle, Kadogo, commandant, Mbalamoko général. Même que ça, c'est colonel. Mbalamoko général, on a quand même général-major. Vous voyez bien le général-major. Voilà. Donc, à titre là, tu as pété à lieutenant, à capitaine, donc, voilà. Ça, c'est encore une similitude. Similitude, nous savons que Bangomi Balé, Baza, le seul président qui a eu le pouvoir. Mobutu a sali 32 ans. Il y a 18 ans. Joseph Kabila a 18 ans. Même si on a la pose à Koban, ça comme à 32 ans. Quand on a les conditions en 2023, ceux qui paient à la pose à Ratika. Bon, c'est légitime, hein? Oui. C'est légitime. Avant ma caméra, on a venu à bateau, Baza. Dans l'opposition, Bino, Bozo Bozo Kabila n'a pas 50 ans. Il n'a pas 50 ans. Alors, Bino Bozo Zouamon, tant qu'on a le pouvoir, avant 50 ans, bon, les restes de la vie, à ça dans nos lignes. Mais faites attention, donc, ce n'est que normal qu'à la ambition, même ce qui est une béco, même ce qui est la circonstance, tout ça, mais donc, ce n'est que normal qu'à l'ambition personnelle, pour la cause de pouvoir. Pour Aoumé, là, le Joseph Mobutu. Similitude Moussou Césali dans le niveau de Bassina. Joseph Désiré Mobutu, maréchal. Moi, si n'a pas, moi, si n'a pas Marie-Antoinette, moi, si n'a pas, Liwe Kaboli, Ezaki, Bobi Ladawa. Bobi Ladawa, Aza métis.
métis c'est à deuxième degré. Donc papa Bobila Dawa a métis, à Boti Bobila Dawa, Bazama Passa, Bazama métis, il y a 25%. Olive Lende, c'est pratiquement la même chose. Olive Lende, c'est une métisse. Il y a 25%. Donc, similitude des ébélés, similitude nous par exemple, les a Nabaki a rebalingi ba voiture. Surtout la président, nous sommes tous la président qui a voiture ébélée, luxe pour la voiture, les a Mobutu na Joseph Kabila. Donc, Kassabou Boazo, il y a temps qu'on joue dans le pouvoir militaire, musée à Zalaïne, qui m'a occupé la luxe militaire. Bon, Félix Saoutine Kouya, moi, j'ai évalué les actes. Donc, le bateau va s'investir dans la voiture, et à Joseph Kabila, na Joseph Mobutu. D'autant plus que la Oumel peut venir dans le pouvoir. Je veux que Bakissa. Mobutu pas Thomas, Moussika, Zamba. Na kawele omoni Kingakati pe musika pe na bato donc baza na inspiration wana parce que moni kawele penza ki investissement mais na zam na mboka Joseph Kabila a préféré à se retirer à ton ranch na similitude mususu pour les amaka c'est la stratégie à pouvoir pour gérer pouvoir. Mobutu, pour Aoumé à pouvoir, quand on a vers la fin, contestation comme il m'a cassé, surtout dans Tshisekedi, UDPS, dans Tshisekedi, mais pour résister, à développer une stratégie à débauchage, dans Tshisekedi. Moi, Tshisekedi, avec une baninga na ba test parlementaire, après batikala ba baza makasi batikala ki quelques aucun de UDPS batikala te mena Tshisekedi ba kibasa ni ba kien Yaou, na ba mususu wana. Et puis après, avec la démocratisation, politiciens belé, cadre belé, qu'on rejoindre Tshisekedi dans l'opposition. Union sacrée. Union sacrée, on a déjà les Union sacrée de l'opposition à l'époque, Issoral. Union sacrée de l'opposition est alliée. Donc, politiciens union sur la sangani pour combattre Mobutu. Les parenthèses, les autres qui sont na Mobutu, ils pour travailler mingi na Mobutiste aussi. Au fait, ce qu'on a dit malamu, Joseph Kabila a commis. Moi, je me dis, Joseph Kabila a commis, je comprends ça comme ça, à évaluer le pouvoir dans les années, à mettre les pistolet à Mobutu, à montrer Mobutu. Je crois qu'il était inspiré. Il s'est dit, Mobutu a oumela inengeni. Pourquoi Mobutu a oumela? Alors, il a besoin, il y a un bateau, il salaire dans Mobutu. Il y a un collaborateur, Mingi. Contrairement à ce que les gens pensent, bateau va soutenir le pouvoir à Mobutu pour Kabila, pour faire des Mobutistes. Les a Kengo, les a Mokolo à Congo, les a Papa Onal. Koya Kofi, ancien gouverneur à Katanga, Koya Diallo a comme président proche à Kabila. Vous voyez que Koya Diallo a Mungwandi. Koya Diallo a de Mobutu. Mais paradoxalement, Koya Diallo a comme l'un de conseiller écouté à Joseph Kabila. Koya Diallo a Kabila a choisi. Donc, comme président Moutunae, donc, à Mobutiste belé, même Vundawe a beaucoup travaillé avec Kabila. Et ce sont eux qui ont consolidé le pouvoir de Kabila avec les stratégies de Mobutu. Donc, on a une stratégie sur Mobutu qui pour débaucher l'opposition, ceux qui vont soutenir débaucher. Par exemple, le premier ministre, ceux qui a nommé Tshisekedi, ceux qui se a débauché l'opposition à tirer premier ministre. Et ça veut dire que attaqué Moulou Baloko, je suis premier ministre, Moutaï Bepes, opposition. Ngouz a été en opposition. Mongol Diak, Birindo a monté de paix. Joseph Kabila a fait la même chose. Chibal, Badi Banga, Azui. Donc, je suis convaincu que c'est la stratégie pour les boutistes, c'est les films. Et puis, Simbi, Evan Bissaki, jusqu'à ce que, à comme ça, 18 ans, on a.
quelqu'un qui a été candidat en 2018. Donc, ils ont un symbole de pouvoir à s'inspirer de l'Okwana pour afin de pouvoir. Professeur, au Bétibiso, ma solo, il y a Kabila, le fils. On a différencié Mouzena Mouananaye, Joseph Kabila. Mais, surtout, tant qu'il y a eu beaucoup à s'inspirer dans mon tout cas, Tata Salilaki, Mercedes, à saliper marque Oyaye. Mais il y a penza na gouvernement na écart ezalaki mingi. Donc harmonie net mobuto betelaki biso gouvernement pour ba inspiration oye peut-être ndenge zo kanisa à s'inspirer qui na pouvoir ya mobutu. Mais yé côté wana nde esimbité. Yé gouvernement na mutalaki na babiloko na eto monaki. Oazaki na jeep oyo okuta ye na Mercedes moko ya se oyo okuta ye mutuka mosusu oyo okuta limousine ye kuna likolo na mutuka na ye mpe kaka te mutuka ya gouvernement mutuka officiel kwa ba ministre gouvernement mutu asombaka mpe ezaka uniforme neti mikolo je crois batala Prado mikolo elekaki bazalaki Mitsubishi Lancer en transition après depuis transport komika na ba jeep mingi ezali ba Prado depuis Mikolo Bele comme la Prado, c'est vrai que pas des Toyota. Toyota les a pensa toute la valeur militaire, même ceux qui ont Toyota, na Mokili, ce matin toute la valeur les a Toyota. C'est vrai que vous avez raison pour le baquet entre l'Union sont présents dans la Mercedes, la ministre dans la Mercedes. Mais malgré ça, comme on a vu qu'il y a des inspirations, ce côté va collaborer, en tout cas où il y a Mercedes, où il y a Kinkebo. On a vu que comment symbole à pouvoir dans le Congo. Musée à Tamboli Nango, Joseph à Tamboli Nango, mais ma collaborateur à musée est belé. Même ceux qui sont officiels qui sont basés dans le Moutoukwa. Bah, est belé. Naïbi va te belé au bazar, bon, la Kabila, la modèle. Parce qu'on a Jeep Mercedes, naïbi, qui a un Jeep. Mais même Nani Oyo, Nani. Ils ont un modèle, mais ils ont un modèle à 16 années. Comme dans ce manière. Même Zachary a une voiture. Oui, il y a mon nom. Mais Basta est belé, Sony Mercedes. Parce que, moi, mon cosy, donc, pour la aux kabilistes, il faut sombre Mercedes. Aux hommes, inspiré les banques. Donc, même si officiellement l'État a investi, pour que la ministre, nous, tout le kabiliste est belé dans le monde bazar dans le on dit que et comme un modèle et comme une inspiration. Il faut pas foutre à droite de tel et pas que nous. Parenthèse, nous avons d'inspiration, professeur Azo Kalisa, Mobutu, na Joseph. On a pensé bon, on a bilambat. On a qui na bakos. Ni Joseph Kabila la basuka ya bokondi nae. Tout le monde a comme un monsieur va tenir il y a kaki il y a vert et belé pe ba jeune et belé pe balandi. Ça vraiment il faut qu'on souligne un mot. Moi souvent on va Kabila va ka mabe. Moi voilà mon pézali. Parce que moi je pas ka mabe mais il faut quand même dire pour mon que ba jeune et belé ils ont la kabiliste ils ont même ba jeune pour la politique. Je mon président moi il y a ligue de jeunes à peu près de ayaki awa. Alors tu dis, mais il y a la ayoté, parce que les gens qui toquent, bien les gens qui toquent, inspirés par Jean et Bélé. Soutiotiki, Mandefo, Tchèpembe. Style ya kokata, kogone qui la kata. Et où mais depuis longtemps, les Congolais vont attaquer sur le comment démoder sur la question qu'on a pris la cala, tout ça. Mais les autres, on a un jeune garçon, qui sur la bonne bate Bélé, qui sur qui. Donc, inspiré quand on a un mabeta. Non, je crois que donc, on s'inspire toujours, nous va s'inspirer dans notre cas, nous va s'inspirer dans la tenue à chemise. Nous va tiki mandef. Donc, quelque part, Azan leader. Donc, ma bête, ma bien pensé. Professeur, Nabanti est surtout celui qui a Kabila. Non, mais tout est bien. L'histoire de Congo est donc prochainement tu vas mettre ma solo il y a Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba mutu kawana ya Kinke Mulumba
koloba te ke tambola te pa Jean-Pierre pe mais ça moi mutuka Jean-Pierre tambola na motile mais exactement quelqu'un qui m'a inspiré Jean-Pierre mutuka en fait ça mutuka ya luxe ça mutuka ya mbongo déjà on a Jean-Pierre Bemba papa Jano azaki na mutuka wana donc avant makambo ya ba musée papa Jano déjà on est dans mutuka ba millionnaire papa Jano azali déjà na mutuka wana et Jean-Pierre atambola na mutuka même du vivant papa Jano atambola na mutuka wana même temps azaki na ba rébellion kuna mutu ona tambola na mutuka na ya musala ezaki Jeep Mercedes wana mutuka officiel na ye alors ezaki Jeep Mercedes wana tango pe aye kotoyo akomi vice-président asombi mususu parce que ezo marque nango eza même marque mais batype eza kochanger eza s'améliorer asombi mususu yango nde atambola yango ti lelo Jeep Mercedes wana ya pembe yango atambola yango ti lelo somo Bemba ndenge awatama mikolo ndenge akendeki kingasani mpona marche ndenge awutaki mutuka atambola yango wana mais mutuka wana eza na histoire molai tokobeta yango na prochaine émission. Merci beaucoup, professeur Nabandi Pona Kabila, le fils. Mais peut-être à ma caniston koyelo susu ba beaucoup tanisi yena na Mobutu na bandi eko zalaka parce que bon Mobutu a marqué pe histoire na yena mabe pe na malamu. Même chose Pena Joseph Kabila a marqué pe l'histoire na ye pendant 18 ans ya mabe pe ya malamu. Non so basali record na mabe azali. Eza Mobutu na Kabila. Na Kabila ba malamu pe ba inspiré pe Mobutu na Kabila bazali. Na linto sa moi parenthèse ya beaucoup te pona we kompe l'engiming beaucoup tanisi Mobutu na Kabila. Tozu côté ya basi okutanisi pe bango Bobila Dawa na Olive Lembe. Si tu as un moi, ce n'est pas le besoin de Petoyoka. Même la publicité, le documentaire, il y a Maman Olive, dans la fondation, il y a Maman CC, na Maman Olive Bilongue, ça y est, moi, et ça y est, moi, la cocoute na paix. On dit, baton, tu vas aller au salabon, bazaki na. L'histoire, zaki n'a moko. Mais côté, il va mis tout capé. Maman, Bobi la dawape, elle a ndaki mobile na Mercedes. Olive pe ndenge moko kaka ti pas mémorable lo raminene hein. Olive ouais côté wana côté abasi na bango na tika lo bakana na likolo ke bazatu ba métis mais côté beta musuna mutuka bango pe basali ba style na bango ya mutuka Bobila Dawa to baki na fin dernière que atika kombo na na Mercedes non et puis abana le montant ça mutuka mingi hein Bobila Dawa aimait beaucoup les volants. Olive pe alingi volant mingi puis Olive au moins ceux qui ba Olive malgré makambo ya mabe ya pouvoir ya gestion ya bande mais Olive a sévi la pouvoir ça il faut le dire malgré maladie pour diminuer comme que policier là au sein de Nicolas a récupéré mais avant maladie Olive déjà a marqué la Congolais mais n'a pas même pour le pays, à la générosité. À laquelle moi, c'est mon simple, à laquelle je me suis comme aller à Kéti, au lieu de à Kitaki Nase. Mais, et l'autre, il y a un mingi, à Congolais, les appels volants. Au lieu de c'est une brave dame, à la boxer volant à 10 de fois la mobile. La banzela, dans les chaos, dans les anneaux, il y a la banzela, la bidanga. Donc, à ça, si les lois ont temps, même ceux qui, comme vous l'avez professeur Nabandi Tobimi Libanda ya lisolo ya Bamitukate, toza na sali moi parenthèse pour na CP na lisolo obeti beaucoup d'ansi ya Mobutu na Kabila olobeli mibali mais ce que tozo to mona ki mingi na ba documentaire ya Maman Olive na fondation na totali mwasi ya liboso ya Mobutu Mama CC na ba documentaire na ba image ba onde ko sa pe bokokanisi pe to mona pe bilongi sa ki pe mwa kokokana tozi mwasi ya mibale Bobila Dawa ye pe alingaki mituka mingi na ye magazaki Mercedes ezaki ya se obete so lisolo ya 190 so abengaki nini Bobila Dawa mais Maman Olive pe ye pe lokwa mobile na ye
ya lingani ka bing ba jeep et puis yemo ka nda memaka la solo to suka likolo ko le bake bango to ba métis mais c'est vrai que na ba comportement na bango pe similitude des makasi ba kokani makasi neti bobila gabalinga ki vola mingi ya notamsa mingi mutu kala yemoko pour les CDS ne mona yemo wa notamsa ndenge mo pe mama Olive Lembe alingaka mingi kotambisa jeep nae soki Olive Lembe a séduire ba congolais makasi non seulement ça pour la générosité mais ça peut pour la jeep comment on a moins mboka comment on a moins moi si la jeep yemo kwa banzela mekao banzela bilanga kotambo kokoya na ba potopoto za ko tirer vraiment ça a beaucoup séduit les congolais malgré que malade est ko diminuer muke mais toujours c'est pas dans les merci nga bandi ko récupérer mikolo ozonga nga za c'est pas la tika nga Taïwan est bien mais kitoko comme kozonga vraiment de plus en plus côté wana les a inspiré ba congolais de nous. Professeur Zabosengi soki to esoko ko yipe ko sala émission ezali ko ya soko ko sala biso o meka soko réfléchir susu ko la beaucoup tensi wana ya Mobutu na Kabila parce que parenthèse au fungoli to moni ke baza ba point eza ebelo ekutani. Il y a deux personnalités politiques qui ont marqué l'histoire, qui nous ont marqué l'histoire, il y a Mboka Congo. Professeur Naban Tokomi Nasuka. Merci. Historien Joseph Kabila Nabandi et Souki Awa. Bami Tukaya Kabila. Nabandi que l'objet au sein de Mutuka Moussoute. To marque Moussoute, comme on a Kabila, comme autant on a Mutuka c'est. Poto yebieka na mituka likolo. Biloko ekaka ya nene. Même moto na epe na mona na photo ya monene kaka. Kabila a passé jeunesse naé na maki. A commis président très tôt. On dirait Atiki yango pe très tôt. Bon, si on peut le dire Jean de Bala il va être moi mais à bon il est moi alors pour récupérer à Sakana tant qu'on a pouvoir et puis elles ont continué merci beaucoup Nabandi émission yo elandami na bokebi mingi tozozela ba réaction na bino merci beaucoup professeur je pense que tosuki na Kabila te Kabila mwana te na bandi bato mosusu baza na nsima oyo bato mpe basala histoire na politique ya mboka na biso professeur Robeta mpe bango moko kaka te na bamituka oyo eakompagna bango bamisusu mpe lisolo ya mutuka na soki omoni kaka mutuka eza na masolo ebele sans ke ozwa moto wana amemaki mutuka wana ye moko kaka mutuka aza na masolo ebele na bandi professeur kobetela biso yango poso eza koleka na pesi mbote mingi pe merci mingi na balandi mingi oyo ya bozolanda biso bokomai bato ya commune ya Maluku na bosante commune ya Maluku nga bakomasi na Maluku tomonaki message na bino ezaki oyo yaki vendredi. C'est vrai, le même numéro est changé, TK numéro wana. Comme j'avais dit au début à l'émission, et numéro de qui problème pour ma technique kaka, mais numéro est promis opérationnel. Merci à l'équipe technique Mobimba, Oyoba Saliete, Bilili Komi Nabino, Kino Nabanda Kunabino. Merci beaucoup na consultant permanent et à l'émission Oyo professeur José Adolphe Voto. Ceux qui nous ont besoin de au revoir.